ok. Ça va? Bon matin, ça. Ozongi na biso. Donc, Papa Kabisa. Papa ya Rachel. Voilà. Opesio Bambote. Bambote Bele. Rachel Miti. Voilà. José Miti. Voilà. Et puis Joska Camille Naratangola, grand diamantifère. Basalam na. Donc, vraiment, tu as qui a ça la moi découverte. Si quoi, tu as un abisso. Tu as Voilà. Thank you very much. Totala siko ndenge bapla ete kama awa babio eza ville ya business ya barasi tout ya monde bayaka awa donc together toujours la barasi tout ya monde baka paye biloko awa mon frère yo pe jacket yo somba eka bakoto no jacket ba biloko zo mona eza tammi donc somba mi bakoto bato bazo aux États-Unis donc bazo ya zo mona donc ba biloko voilà ba black yo eza ba biloko akoto donc koto grand monde bato États-Unis bazo ya donc ba Philippe Plein ba biloko ba Philippe Plein ebeta mamikolo danse koto voilà alors grand pâte nazomona bakwira mystique awa nayebi te soki tokoki kotuna ata baprix nango esala biso bien babi Turquie eza grand monde de place vraiment bato Amérique Angleterre tout le monde bayaka awa donc how much nzambe 99 na dollar ça fait combien tout un dollar, ça fait combien? Pardon. Lira. Dollar. Bu kasete kurulu ismi. 300 TL yani. 300 TL ne kadar oluyor? 50 dolar fazla. Donc na dollar, il va 35 ou 30 dollars. Bazana ba ensemble à servir chat. 100 lira fazla diyor. Ne kadar oluyor? 50 Pour 20 dollars et ça là-bas 100 lira. Voilà. Et donc, ils ont une valeur net, il y a 30 quelques dollars. En tout cas, abonné à Bisso, tout y a Fimbo na Fimbo, pour soutenir Bisso vraiment partir à Turquie. Tout sont vraiment des jaquettes, tu vois, des vraies jaquettes, il y a blague. Et toi qui t'en as aucune, et ça, moi bien. Si vous abonnez à Bisso, vous aider Bisso vraiment. Donc, il est au Congo, vraiment, Babilo, quoi, ça, la Bisso vraiment bien. Donc, Turquie, en Angoyo, mboka business. Alors, parce que total ensemble, ba survette, namoni kuna babiloko pe bieza. En tout cas, awa eza balé à bapla. Donc, ici à Paul Lumumba, biso tozawa toujours. Ba biso toyaki Europe ya kotambola quoi. Toyaki Europe ya bata matin mon frère. Na habité ya kotambola. Ya kotambola vraiment donc ba sincère. Donc mboka ngo kitoko makasi. Toyaki na soko tambola touristique. O ba jaquette pour na malili. Na moni to ana période pe ya malili. Voilà. Ba plan kitoko vraiment na kada malili mais toko somba rara na ndenge ezalaka. Asi to tambola nanu. To fuye nanu ndenge masolo eza. Alors mon vieux Gauthier mascotte. Venanga Patrick Mayangi, Coco Arafat. Donc, vraiment, bana poto belé pe boya ko payer bilo bana ya côté ba France danser boya ko payer bilo ba côté belé ba ya belé au monde ga hôtel pas to vandit donc ba to tu par-ci par-là Belgique, Allemagne, Irlande, Angleterre, États-Unis, même ba mindele ba tout ba na magasin ba on peut ba ya ko somba bilo ko na ba magasin ba ngwa. En tout cas ah oui, ça est centre pénal à Masola forme. Turquie est un centre vraiment à Masola bilamba. Lo ka to na ko longo la batna mitu ba ka yo elamba o ya Turquie. Yeah. Babi o kena mundele a solo. I come to DFC. Yeah, thank you very much. But to sal interview mais malgré langue inde to éviter. You're from Algeria. Niger. Nigeria. You speak English. Yes. Il y a qu'à sola na moi côté ça moi bien moi la question.
fine idea. Okay, you work here. Tuna yo sa nini? You work here. Yes. You work. Asala kawa? Yes. Me, I'm from Ireland. I come to Ireland. Yeah, Ireland. 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 Oh, good. Me, I come to DFC. Yes, my friend come to Congo. DRC. Congo? Yeah. And the Congo as well. Congo. Oh, good. Yeah. Josiah. To débrouiller kaka. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Donc, nous avons idée dans notre bateau. Là, c'est lamba Turquie. Et lamba Turquie, mais il y a lamba là dans bateau parce que Turquie. Mais ils sont pas original. Usine, eux ça là original il y a lamba. Donc, Versace, banane, bah, ça ça on a Turquie. Autant bah, ça on se connaît en Turquie. Mango bah, qui on a pas magasin, on a pas maison là bas. On débat qu'est-ce qu'on vote. Mais tir quand batikali babeti tisiango lisusu babeti yango siko na ndenge ya kitoko na ndenge na bango batambola na biso boya pasi esala partout esala na Turquie esala na Chine siko oyo la tande na sala yango batolo ba richesse ya mboko eza mingi na bilamba oui parce que baza problème na bango eza que eza taxe na bango eza muke yango siko ba maison ne donc ça bilamba awa estango tongi awa pe tikali koteka yango bato badutaka peut-être koya osomba biloko koto badute te non kodute te yaka mpenza opeye mpe na plane oya vrai obeti mpe honorable Zakari Bababaswe azolanda biso quand même honorable Zakari Bababaswe mais namoni bamusha chinois kitoko awa bamusha chinois ya bien bamusha chinois ya bien eza awa donc eza vraiment bien donc baparasol babiloko tout vraiment kitoko makasi kitoko vraiment makasi donc dans mboka yango bato ba très gentil très gentil baza na accueil te ya bato en tout cas esali biso vraiment très bien totala na bapantalon basirvete bon tobimaka si tokita na ascenseur après tomatati totalaka ndenge mboka yango ezali mais en tout cas kitoko makasi donc nasi awa pena moto akouta Amérique Zimbabwe partout omoni bakoli na l'action ça va yeah ça va allo banglais yeah I'm fine yeah thank you en tout cas batango ba gentil vraiment makasi toluka tokita na mwa moki après tomati na libulu vraiment libulu kuna pe ba plaisir alors ba soko ye vraiment poto oye poto il faut tambolaka eza te ke oye okangama no na chambre c'est pas gentil otambolaka non mon frère otambolaka eza te ke bakanga bino na bachambre non biso pena te otambola ah mister bonjour ça va ouais ça va thank you Marocain. Ouais. I come to Congo. Congo. Yeah. Fali. Yeah, thank you very much. Connais Fali. Ouais. À part Fali au Congo, tu connais aussi qui? Tu connais aussi qui? À part Fali au Congo. Non. Congo, tu connais seulement Fali. Tu sais Fali. Ouais. Thank you. You're welcome. Thank you. Voilà, bana Congo, toza na kati ya Turquie, balobi poto mikili 4 saisons. Bozo moneza pasteur a monene na uti vraiment Londres. Toana ndeko na biso pe, auti Irlande, donc toana ndeko na biso pe. Toana kati ya Turquie vraiment bozo mona bino moko bo sentir. Pasteur bonjour. Timi ezali nayebi te oko expliquer bana Irlande nini ndenge tokutani ya na kati ya te bon nakoyebisa bango kaka vraiment eza esengo mingi ndenge tokutani na leki na biso journaliste na biso Ken Piana na kati ya Turquie et puis na beau frère na nga Paneline donc leki ya maman Chantal voilà vraiment eza esengo mingi mpe napesi bana Irlande bambote voilà kobanda na Ninja mobali ya maman Nathalie et puis papa Alfred mobali ya Seragno voilà Morino
na maman Mamisa et puis José Sarkozy quoi. Voilà. Bandeko nyonso mbote na Julta mona kitambo mbali ya Sœur Angèle. Donc bambote na bino et puis Jérôme mbali ya Sœur na biso Micheline. Voilà. Bana kitambo quoi. Bana kitambo a solo vena ngao gikait. Ndeko na biso kitambo yo ken. Vena ngao gikait na yebiki ozolanda biso. Sœur Pauline Lumumba na Genève. Bato baza vraiment ebele mais namoni awa toza na kati ya Europe ebele vraiment na kini babula neti Turquie eza libanda Europe mais Turquie eza bina bapoto quoi. Ouais. Voilà bapoto vraiment solo tokotambola na biso pe tomona mwa mboka ngo mais awa banoir baza vraiment mingi te mon frère parce que bazali vraiment bazali ebele et puis baza vraiment en solidarité donc solidarité ya blague te ya osangana te donc baza na boyokani bomoko omona ilobi mpe tozalaki voilà tozalaki vraiment lisanga bandeko bazoya otala biso bazoya otala kempiana voilà donc vraiment eza bien quoi baboyokani ezali kimi ezali boyokani ezali alors merci à Soule Kauka ozolanda biso grand pote Soule Kauka balobi tozawa merci ndengo betisi ken pia na mama na tout merci à prophète Emmanuel Dodi sœur d'Ocas pesa prophète Emmanuel Dodi bambote belé ndenga songa biso pe côté babillet donc prophète balobi awa mboka vraiment Samso asala histoire ya danger na mboko. Ouais. Donc Turquie eza mboka oyo eza na kati ya histoire ya Bible. Voilà. Surtout neti ba Efes on eza na kati ya ao ya mboko Turquie. Donc talaka ka mboko histoire biblique beta pour ntina nango quoi. Voilà. Eza mboka moko eza vraiment béni yango mon baza pina riche ma béni. Ndo moni pe mboka eza mboka business. Voilà. Donc awa pena mbongo baluka ke tournois donc moyen donc Mamaji na kati ya Londres. Mamaji na kati ya Londres. Mobile moi si ya beau frère Claude. Donc na déjà no. Mobile ya sœur Marie. Obike mon frère ya Schumann. Voilà, oraisonné senga Angel Muswahili Makizembe. Bango nde babanda mboka na biso Irlande quoi. Voilà. Sœur Angel, ba moko ba pasola nzela penda ke Irlande zala. Voilà. Oraisonné senga susu Patrick Mayangi vient na Carlos Kabasu. Olanda biso en tout cas Carlos Kabasu na yebiki ba papi Kelly. Boza vraiment ebele wana na kati ya Londres donc ba Richard Amelin l'international Adel Joko Bakou danger na Paris. Alors on a moni vraiment ba magasin biloko ya danger est-ce que na kati kuna tokota la ta mo ba plat oui tokota tokota atala mwa biloko ndenge awo eleka kaka na cadre ya lisolo oyo biloko ya bamomi toujours donc des fois te tozokota totala mwa ba plan ndenge te tokata oh train métro na bango place métro lekaleka kote osiko toke tokende na Grand Bazar mais oyo eza Grand Mosquée na bango aussi yango liboso parce que moni batir eza pays musulman. Voilà. Donc ce pays musulman elobi que donc à 80% voilà baza ba arabe ba musulman. Donc ça allait bien. Et un pays moi vraiment elobi te que ba protestants baza te mais bazali mais la plupart sont des musulmans. Voilà. Les arabes pays arabes. Voilà. Venanga Patrick Mayangi, venanga ibozolanda biso donc toza toujours na Turquie totambola na biso. Totambola kaka na cadre touristique tozoya da ba mosquée minene yango wana déjà na sima na biso. Yango wana liboso na biso donc tokota na ti. Voilà. Pasa bana Irlande siko na habite Irlande kuna pe malili ya makasi. Te biso bon en Turquie na comprendre peut-être temps ils bien. Vraiment bon monde tous ça dans ba grand mais na Irlande bazola tabaga et bagabe na ya makasi quoi. Et bambula mike zo beta. Voilà. Donc kuta ko dans zolo ba na moi na nga moi si Gloria et puis na Enoch
Enoch. Nduleman. Ah, Enoch Nduleman. Ouais. Bakindi aso pe banzembo na ye ça la biso bien moi promotion. Ouais. Ça la bien makasi. Na Esther. Et puis na Shadrach na Londres. Ah, na moni ba pigeon hein, ba pigeon total là. Cicéron. Voilà. Nokatiki ndelio bambote. Cicéron. Bambote belé. Angel Moswahili. Sœur bébé Esther Makizembe. Tota nonde ba pigeon ba olia. Ba pigeon bandeko na kini po zwa bango bafandi boye. Mobulu pigeon bango dame kaka. Ah yeah. Oh relaxing. Ah ouais. À quoi ça biso pe hein? Ma photo na ba. Yeah. One year. Ah ça biso. One year. Ouais, faut ça Oh ça ba mabende wana. Tokopesa bango kasi. Alors ça ko ba pigeon. Pesa combien? Tosambeli kaka bapigeon tosambeli kaka bapigeon balia esala bien. Yeah. Yeah. Dur vereceğim. Sana vereceğim. Gel bu tarafa gel. Ouais. Thank you. Donc awa pena bien. Bapigeon. Ouais. Bapigeon bango oyo. Bana kini bomona bino moko. Voilà. Yeah. No. Finito. One year. Napesi ba mabende. Yes, voilà. Bozomona bino moko ville yango donc kitoko donc ba pigeon place ba laissa ba pigeon yango. Hein, pasta. Donc balobi ville eza vraiment tranquille. Toza na kati ya Turquie. Voilà, Grand Bazar. Na Grand Bazar, mais na moni mboka yango bato bazo beta forme na ndenga blague te. Kamera. Bango moko vraiment opesi. Bango moko pena bakolo mboka bazo beta forme ya jete. Yeah. Alingi akanga biso ebele kaka. Donc ça le bien ce abimisango nini? Ok. Donc ça la bien toujours. Ouais. Et ça la biso toujours bien bambote. Donc na minute toza pona kolobela. Voilà. Wana bozomona eza mosquée. Mosquée monene. Soki tiki mosquée to koti kuna grand marché donc misusu eza kuna donc ba plan ya danger oyo ba musicien. Voilà. Bayaka. Ouais, ça université. Ouais. Université mosquée. Voilà. Ouais. Donc soki longwa wa poto koti. Donc mosquée yango bato ba mona na bilili awa yango yo. C'est ça. Mosquée yango tozomona awa. Donc soki totourne boye tozwi université yango wana. Donc c'est ça. En tout cas bato tu bolanda biso partout vraiment. Toza na biso awa jeza kitoko. Donc il y a le prophète Moïse. Prophète Moïse na kati ya London. Awa déjà makambo tout carré. Merci à Sous les Kauka. Talaka visite na moko esali bien vraiment Sous les Kauka. Na moni océan eza na sima na biso kuna. Donc yango na meto kende vraiment kokota la moko océan yango kuna na sima. Tokoma kaka tokoma. Tanyela tokoma kaka. Voilà. Bena libolo à métro. Ouais, le bout la métro. Donc libolo à métro. Donc la métro. Balobi.
Moi, Sandam, Photozonga. Parce que tu m'as trouvé un peu comme un normal. Okuta de basali ya Nzambe ya solo. Apôtre José on a déjà. Ouais, apôtre José, yo utimboka ni. Kinshasa. Yo utimboka ni apôtre José. États-Unis. On trouvait Turquie ndeni. Turquie kitoko, est-ce que différence ezali entre Turquie na ba France, ba Belgique? Différence ça. Na ndenge ni na particularité na. Ah, zamboka business pe makambo dele. Mais ba Paris pe ça na pratique na ngona moderne. Donc on va avoir un cadre de business, que sommes biloko, conférence. Conférence ba homme de Dieu. Voilà. Donc la conférence pourquoi? Suppose ozonga na yo. Ozonga États-Unis. Ah voilà. Alors, on se peli quand même ndenge on exi moi séjour on a kata Turquie. Exact. Et là on ne se peli sur makasi. Bien. Balobi mboko pesa na histoire makasi na Bible. Na habite et là on a découvrir awa o mona na kata Bible. Sinon dans les bosso et ça na magi awa biso to sali sinon biso awa. Voilà. Na Turquie donc ça mboko mo historique. Voilà. Bon makambo mingi ya Bible salama awa. Par exemple les awa Galates. Donc au découvrir moi makambo belé des Galates aussi aussi Paul a commencé livre. Voilà. Nanda kune pesa eza côté niche. Kana villa Galates. Kana villa Galates. Voilà. Alors awa c'est un monument et comment donc tout de Galates. Voilà. Tout le monde vraiment ba noir ba mingi mindele na mindele. Les États-Unis pesa l'arabe. Voilà. En tout cas, et ça les non, ça fimbo na fimbo. Fimbo na fimbo. Tozokutana kaka. Alors, bateau balando à partir des États-Unis, na dit que baza ebele, balanda yo. Message ni okopé ça. Séjour nous a combien de jours, combien de temps au sala côté? On a 5 jours, 6e, 7e jour dans nos zones. Voilà. Next week dans nos zones, les États-Unis vraiment dans calamité. Qui ne fait l'année prochaine chose ça va. Non, na soir déjà balando aux États-Unis, mokili moimba balanda yo. Donc l'église est à côté des États-Unis. Ils ont la Colorado. Ville à Denver. Voilà. Les 6 ministères internationaux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Bandégonos Messi na Irlande. Ils ont comme pasteur Douglas. Et puis na pasteur Eddie. Dans Bambote na Bino. Voilà. Évangéliste Marcel, mes condoléances. Voilà. Ah ouais. En tout cas, Marcel. Mais pour un grand frère notre famille. Encore grand frère et petite sœur à couper sous. Oh, mes condoléances, nous allons vraiment à cœur. Bana Messi dans un pays Irlande, mais Londres, Côte d'Ivoire, voilà. Turquie, Awa, Paris, voilà. Angola, Congo, c'est bien. Mbote ya trop bandeko nyonso tu na sir bolanda biso tokuta ba Congolia. Tozokutana kaka retrouvaille kaka. Bino bofanda na bino ba côté oyo bien. Voyez tout. Vous avez nos côtés. Voilà. Ouais. Vous avez nos côtés ou bien vous moi tout. Non, tout va dans la tout. Ah, donc il faut faire na bino awa. Mais ba lobi ba congolais mingi ba yaka awa moi tout po ba katisa na bango ba kende ba ngambo. Dabino ba préférer bossa na bino ba solo koto. Non, mboka leo c'est mboka, c'est mboka qui olingo s'intégrer na mboka na bango s'intégrer. Mais on a mutu azana destination na place royale. Voilà. Ah, déjà combien des années Bakoto? 9 ans. 9 ans déjà Bakoto. Ah. Ça se présente qui était ngane Paprika qui la foudre. Oh, Paprika de la foudre, Paprika de la foudre. Les gars, c'est les mangaya. Donc tu as c'est les mangaya. Donc tu as quelque part. Donc le solo li peut poser. Voilà. Ah, biso pe to tambo na biso to marché kaka ndenge salaka. C'est pas trop. Merci beaucoup. Merci. Alors, basta, nous sommes marchés dans biso tokata. Donc il passe ça là comment trouver ba congolais les sous-sous. C'est mon makas. Makas mingi. Donc c'est ça.
awa bazotumba toujours masango kaka ndenge ezalaka donc tomonani masango yango wana baotumba paster nayebi te ndenge yo oza koto église kuna nani azokamba bon église ezokapama na paster Remba mpe paster Constant bango nde bazokamba église kuna paster Lubi ye aza na église La Grâce, paster Constant aza na église Asen et paster Remba église les ouvriers en Christ donc Ers d'Irlande. Honorable Zakari Bababaswe balobi toza awa na kati ya Turquie 4 saisons donc maman nangaye donc ah costume ya zote kanewa costume ya mibali. Est-ce qu'il y a des lingala bien azolo barara ok Cameroun voilà. Ok, c'est bon. Alors, totambola. Totala na boutique mo ba plan bien za awa donc totambola na biso. C'est Apoli Lumumba, Adel Joko ba good danger, vient na Patrick Mayangi. Carlos Kabasu place échange. Donc il te okota na so boutique déjà. Donc il ba plan yango ba veste à danger. Bon mon abino moko donc Turquie yango yo. Hein? Yeah. Bozomona bino mo ba tisi ya mystique. Donc ba pousse pena ya mystique. Turquie ba mboka forme donc il défaté. On va dans mboka forme. Te yango eza ko samba ko te ba valise yango de tout ça ba chape bozomona. Tozo benda toto somba mo biloko na biso tola nango posa to kotisi. Alors ici là te tozo patrouiller quand tota na kati ya boutique tota ba costume ya danger ya mystique. Ba biloko eza. Donc awa pena soko ye osomba pena biloko ya qualité ba boutique ya danger donc mboka ngo yango yo ba costume na moni oza ba costume ya ba nouveau modèle vraiment yango wana donc ça dit toujours kitoko donc ça dit kitoko fort donc il veut awa siko poni Babylone. Ça peut m'aber mais Papa Nangai, posa molamo. Merci. Je vais piano. Voilà. Fali Poupa. Yeah. Merci. Tu connais combien de musiciens au Congo? 4. 4, tu peux citer les noms? Oui. Regola, je vais piano. Fali Poupa. Il y a encore un peu ça là. Kofi. Avec. Fini. Papa Wemba. Papa Wemba toujours. Voilà. Allez, Poupa. Papa Nangai. Yeah. Thank you. Voilà. Alors, tu tambola, so. Soki bayebi yo. Soki bayebi yo te. Bayebi na bango te. Foti na biso pe eza te. O bambula ngwa poto beta rabo. Neche beta te neche so beta. Biso période toza école période bambula. Bambula poto ngo compliqué. Bambula boy donc faut ça déjà bien aux ana moi nenga na zabo moi mato déjà bani. Voilà. Bo bambula ndenge beta la kakate ya awa. Bo bimaki bozaki bien mon ara bala mo we bandi. Mbula poto mbula temps peut changer, climat changer. Mbula ngo ezobeta doucement ya Afrique petite arabe. Brusquement donc pour la vie non mais na moni. Et beta avec moi tendresse, mon charisme. Mokili yango esalema mystique. Donc mbula kini omona tobandi bambangu me awa mbula totambola. Azate. Voilà. Mbula ebe. Mbula poto. Mboka mundele. Mbula poto eza compliqué. Otambola na biso. Mbula ba bénédiction. Mbula ba bénédiction.
bavre mbula bavre mbula nde yango on est là, on est ensemble. Parce que mes côtés où la terre. Donc d'ici mardi mercredi on a zonga. Voilà. Na mboka na Irlande. Voilà. Biso peso nzamba sungi to betaka tu ka ba côté kuna. Mais faut ya, faut ya. To betaka tu ka ka to koya. Nzambe olinga asuma biso. To ça tout au fond de la côté on a quoi. Ça va prendre visa. Problème à visa. On a passeport, on a ba visa. Ouais, to ça la prise en charge. Visa. Ah te to luka nzambe asuma na eka. Tokota mo ba Suisse, ba Genève, ba Paris, ba Londres, totambola pena partout, mais après awa tokende States. Sankara de compte ayebisa mama si déjà même pas toza koto. Président Weranson, leader le plus populaire toza na so koto. Et ça c'est Sylvie. C'est le manga Tambo. C'est le manga ça simanae. Le yaza mama bana ouais makambo ezo le quartier quoi. Ça la musala na voilà. En tout cas, là danger na leli. Totambola namoni ba Kongolia ba masa na biso susu bango wana baze bela. Donc ba masa baza koto. O sentir pena ke bana mboka baola ta kitoko moko ya ba blague peut être ndeni. Kimi ezali. Na sebeli atoko mona yo. On est d'Istanbul. On est d'Istanbul. Voilà. Oui, depuis quand? Nous on est là, ça fait au moins 2 ans. 2 ans. Point d'Afutuka, donc voilà. Mais moi, tu as Congo, je suis Istanbul, Mashallah. Voilà. Istanbul, Mashallah. Voilà. C'est moi le Kaï. Dans Istanbul. Voilà. Au Konzaraga. Il faut expliquer Congo. Istanbul est un grand monde. Grand monde. Ils sont tous à Mikanda. Voilà. Oh, Istanbul. Il y a Istanbul, Bandimayo. Voilà. Il y a Mikanda, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ochete mbomoni yango totambola na biso. Alors bomona kaka bato musu babula neti koto eza neti monde muke bato musu babula Paris de danger, Belgique danger. Mais koto pour sentir grand monde na ndenga ba blague ti. Vient honorable Zakari Baba Baswe. Honorable Zakari Baba Baswe, toza toujours koto to bundana kaka ndenge ezala. Basta. Toza wapi susu? Toza na grand bazar. Grand bazar. Bateka presque tout. Nyonso oza nango bezozo. Ezala bouton. Étirette. Nyonso etekama. Namoni mpe bachapeau danger ya marque ya bastar. Toloba nde toabo toza na tia libulu. Toza na tia libulu na kati ya marché. Donc nyonso etekamaka nyonso tu nyonso. Donc tout oza nango bezozo bilamba biloko ya ndako nyonso. Donc nyonso oyo biloko ya décoration ya ndako nyonso bamontre moi mpe bacharama mpe baosala nyonso etekamaka. Awa namoni baga. Ouais, baga. C'est comme si période de bataille a mis biloko malile. Oui, parce que ta malile. Mingi biloko malile na minute oyo. Voilà. Na minute oyo. Ono soit cinglé, eza na moi passe. Eza moi passe makasi donc eza eloko ko bomba nzoto pona malile. Période nango te quoi. C'est bon. C'est passé où le danger. Oluka na place toza ta biloko ya bana. Nabi te natala pri ya bagan.